pasi eleki ndenge tozalaka kutu kala pasi eleki nete ndeko yo tozona ndangai soko tam okotangela ngana domaine moko zo marché na mboka oyo ba congolais mingi bazaba hypocrite muno so sambelaka mais so tali bizaleli na ye ezotalisa ke bato basambelaka te bandeko soki mboka ekabembe na solo maboko ya nzambe mboka nde korenie parce que nzambe eshuwaka te naza kodute ke mboka oyo nzambe bakabelaki nzambe oyo badediaki ye mboka oyo eza nzambe ya solo so tosambelaka te soki bandeko balingami olingi ozwa bokonzi ya mokili oyo orenie odondwaka okoma célèbre yebaki okoteka molimo na yo epai ya satan kaka paster wana azaki na abandeki bakama imana apanzi bato kuna na imana aka kosala renaissance nakasi boyebi ye politique wana te mpe boyoka ye te kaka ye mutu abeke bubetela kabila maboko aza mutu malamu kaka ye lelo bandi kolobake kabila aza mutu mabe bungisa batu nzela bolanda batu wana te Jésus alobi na Matthieu 24 mingi bakwa na kombo na ngai bakote apeke nga na za Kriste nga na ndima teke bakonzo basambela lolenge base comportaka na ndima teke basa ba chrétien parce que muto akomi kati na kolo akomi ekelamu ya sika makambo akaleleki akomi na makambo ya sika kati na ye muto asala makambo ya sika azalaka na bafruit de l'esprit kati na bombo na ye Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert oh ciel ouvert ciel ouvert oh ciel ouvert ciel ouvert Ndeko landaka yango Ndeko talaka yango Oh na Vincent Makeba Bandeko batelo bolandaka biso chaque fois na chaîne abino préféré Silver TV 100% bunzambe chaîne abana nzambe biso toyaka soki makambo ezali soki makambo ezali te toyaka te soki nzambe inspiré biso nde toye soki nzambe inspiré biso te tokoya te tolo babiloba loba po toluka babese toluka bavi te biso tosalaka bémission mpona kobakisa un plus na bomo ya batu pe koganye ame moko wana ebunga parce que Jésus alobi allez dans le monde entier et faites de toutes les nations mes disciples donc biso tokosala bémission mpona kokomisa ndeko wana aza na libanda atengami azokende tout droit vers l'enfer parce que mokili oyo epengwisi ye yene tozoluka oyo kola atindi biso po azonga na bunzambe tosambela mwa muke sima nango tokobanda bongo émission na bino lelo naza ngai moko na bayambi ngai te pe naza na baprésentateur te nazosala analyse ya biloko mibale mais to prier na mwa muke bongo tokota na analyse Seigneur Dieu de gloire nzambe na bomoi kona biso Yesu Masiya yo oyo kela biso me yo mukolo moko te bakokela yo oyo pesaka biso pema na bomoi me yo mukolo moko te bakopesa pema na bomoi po ete yo ndo za nkolo na yango nakumisi na pamboli yo po na tango kitoko pesi biso ya partage ya émission oyo nzambe pona ko edifier bana na yo pe pona kolonga bomoi ya ndeko moko oyo apengwi nzela to azo sosola te sunga biso nzambe bande kine suka bat bakolanda nkolo bazwa un plus pona lokumu na yo nyonso ya moni satana oyo kwa pona kobebisa émission musika na biso au nom de Jésus Christ Yesu Masiya régner na émission oyo pe pesa bifinga mayele ya koloba pona édification ya libota na yo na kombo Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi amen. Merci beaucoup bato bakolanda biso partout dans le monde entier bato bozabongo na Afrique bozabongo na Amérique bozabongo na Europe bozabongo na Océanie
pourquoi pas boza bongo na Asie nzambe aleka na kopambola bino bana nyonso nzambe oyo bosepelaka na Ciel Ouvert TV pe bosepelaka na pasteur Vincent Makela Meshak oyo azali bongo votre humble serviteur nzambe aleka na kopambola bino na sengi na biloko mibale eloko liboso na sengi yo o like bémission o aimer bémission o tia ba j'aime ne bémission et que ça la bon ballon parce que ceux qui besoin aimer bémission besoin tia ba j'aime vraiment et qu'on encourager biso pour te continuer que ça la ka ba émission et l'autre ami balé au s'abonner massivement na chaîne abino Ciel Ouvert TV et que ça la bongo malamu ceux qui pende ko o eza peme na yo eza première fois à côté na chaîne oyo vraiment ebisaye quand tu as quelque émission mais au s'abonner panza pe sangwa chaîne et pas ba tumususu ba s'abonner et que ça la bongo malamu partager mission et que ça la bongo malamu na pesi bongo merci mingi pa ya mutaza na caméra pe moko azabongo na réalisation et za bongo Josué Luanda Brom yende mutu pona ito zoko ma 565 na ba ndaku na bino nazo pesa mbote mingi et pa ya mosala nze munene tozana ye awa na plateau na biso bomone mbalasima yepe abanda ko leka na bémission et ko sala bongo malam pasteur le révérend Moyengo Ebulu Nzambe Ebulu Nzambe azana ye apambola ye azabongo compagna mama pasteur mama Marie-Jeanne Landu voilà Marie-Jeanne Landu bolimbisa pardon Marie-Jeanne Landu yenda zali aide semblable ya papa pasteur Moyengo Ebulu vraiment nzamba pambola bango sans oublier na pesi mbote mige pa ya bokilo na ngai Marcelo mama Marcelo nzambe aleka na pambola ye mama Marceline vraiment azana biso awa elongo et na bay bansonyo to zalaka na ndako na ngai fa makela na za ko saluer bango nzambe aleka na sunga sans oublier grand prêtre Mangobo na Hollande yaza akoma ne mwana pototi akoma mwana poto nzambe apambola ye grand prêtre Mangobo vraiment je suis de cœur avec toi yondo oza na sommet ya ba comédien nyonso nzambe apambola yo faut ba kenga zaka fanatique numéro 1 ya ba œuvre yo sala eza bonga pasteur Vincent na pespe moi sina yo mbote mingi eska zali ser na biso kasa mokasa landu kasa mokasa fatu vraiment bolimbisa kasa mokasa fatu nzambe aleka na kopambole ya zabongo mwasi ya grand prêtre Mangobo kuna na Hollande na foye mobimba na bana bongo na pesi bango mbote mingi le na kolobela bongo biloko mibali eloko le biso na koloba na tina mboka na biso Congo tant que mosali ya nzambe tant que chrétien mboka zo tambola ndenge nini pe eloko mibale na kolobela na tina basali ya nzambe ya Congo oyo surtout mingi bazali ko bungisa batu bazali ko bomba ki bonzambe na mitema bato par rapport na lolenge baza ko se comporter mosala nzamba se comporta ka ndenge nini azaka ndenge nini na mukili na musuni pe azaka ndenge nini na makama molimo wala yango na kolobela lelo na pesi mbote mingi pa bana ngalo so baza na poto papa Edi Tisungu na France o baza na France papa Edi Tisungu nzamba pambola ye na mwasi na ye mwana Popi mama Nancy na bo sente mwana ngaza na France mama Mati na mbali na ye papa Anise bazaki awakala mingi te nzamba le kono pambola bango mwana na ngai Basaoula José na France na ba pambola ye ya nanga propre tozane makila moko yanze expérience makela nzambe azali kona na France le ngona mwasi na ye mama Brigitte nzamba pambola ye na mwana nanga na bota makila nanga penda fruit de mes entrailles azabongo na Angleterre Esther Mabengi le diamant noir nzamba le kana pambola ye elongo na mobali na ye nzamba pambola ye et les États-Unis apesi mbote mingi et pa ya mwana na ngai Sylvie Kigalu na si mote mati les États-Unis nzamba pambola yo elongo na Mwayuma Gracia les États-Unis nzamba pambola yo na bosanité mwana nga motema frère Lievin na mwasi na yo mama Gigi les États-Unis toujours les États-Unis nzamba pambola bino na France na pespe Margot sœur Margot nzamba pambola yo et pona sukisa na pesi mbote mingi na France et pa ya mwana nanga Mimito Maduda na mbali na ye frère Yava na France
bolinganga mingi nzamba le kana pambola bino et sans oublier moi nanga ya pasteur akoma pasteur mona aux États-Unis aza docteur Job Boboli Banda nzamba pambola yo soki nzamba sali grâce mikolo koya tokokutana tokoeta mwa somo na Europe soki nzamba alitamso koma tina États-Unis et longo ngana mama bene ekosala bongo mala moi quelques temps et puis tokozonga na biso ana Kinshasa voilà nzamba le kana pambola bino na bandi bongo émission oyo na makambo zelo kana mboka na biso Congo. Bien aimé, batoming batu nanga question, Papa Vincent, pour namboka na biso olobaka nini? Ozoloba nini, pa ozomona nini? Bien aimé, mboka na biso Congo eza mboka moko prophétique. Eza mboka moko laïque. Oyo, ba religion ezali ebele. Mais ngai na kokota na ba religion oyo, ça n'a rien à voir na christianisme te. Na kolobela mingi na tina ya christianisme. Biso ba chrétien vis-à-vis makamtozo mwana mboka oyo ndenge mboka ezo marché bando balingami mboka niso marché malamu te wene za vi na ngai toza na démocratie mutomta sana aza libre ya koloba oyo azo constater en tout cas rien ne va dans notre pays mboka na biso ezo marché te na pesi mbote mingi pa ya mwasi na ngai motema na ngai ska motema na ngai lelaka mama bene Chipatoka makela nzamba le kono pambola ye ozobotela ngabana kitoko ye mtazo sala ponga na zana ba santé oyo na ngola nzambe kati na ye temta lamba ngana lia kati soko tanga comme moi sino tele bémission aux suspect doza na base beli ngana bombi ete na bomba kepete est-ce que motema na ngapene lalaka nzamba pambola ye alors mboka na biso rien ne va rien ne marche parce que mboka oyo on dirait Satan ala la kawa malgré tout ça ko sambela malgré l'église eze belé malgré ba prière za ndenge na ndenge na sina monango ba pasteur musu basangana tozobona pona mboka kene malamu ba jui drapeau ba tiba bani ko prier bani ko sala soki bani basala kawana pomboka na biso et kende liboso mais soko tali en réalité mboka na biso rien ne va pasi eleki ndenge tozalaka kutu kala pasi eleki Nepte ndeko yom to zona ndangai soko tam okotangela ngana domaine moko zo marché na mboka oyo. Eloko moko zo marché na mboka oyo ezate. Eloko moko zo marché ezate. Kola la passe. Kolia passe. Komela passe. Kola ta passe. Kota mona makolo passe. Bandeko embouteillage comme tina bata makolo. A part na numituka wana kutukolo bate. Bandeko nasina longa place kana zalaka. Pendant que l'église, est-ce qu'on a salaka misala ya nkolo? Église nkolo apesa ngana kambaka parce que ngana za représentant légal. Mais bandeko, kolonga panga nazali ezakaka to saba ko ba komino e kangami. Mais nasala 1h20 minutes. Pendant comme en église oyo ngana za ko kamba. Na kuti bato ba yembi pe ba lembi. Kutu mwana ngamoka pasteur ndazu programme abani koteya. Rien ne marche bandeko balingami. Mikolo te koleka. Noka kyo ba ministre na biso bake kolika masangu na soki na Zambie et puis na Afrique du Sud. Quelle honte mboka lokola Congo. Mais ba masangu et comme a lix. No bandeko balingami. Eza pasi mingi na mboka na biso oyo. Liki et comme luxe. Liki et comme luxe. Et ça passe mingi na mboka oyo bandoko balingami. Miliki e komi lix. Nyonso komi lix na mboka oyo bandoko balingami. Et loko toteko kama muke et puis maté susu talo. Matembele pondu parce que so na bina na lobina lobena tina ba madesu na bloko mususu wana kutu kolobate. Nete so saka madesu komi combien? Wana mama bene ndako sele émission ndako pesa ba prix wana. Nyonso e komi luxe. L'hypothèse somba 200 francs. Et commis 500 francs. Ya mama poto ya carré commis 600 francs. Tozo kende wapi bandeko balingami. Mais mboko toza ko sambela. Tozo bonde la nzambe. Mais église est commis bebo. Oko kena balabala moko. Oko mona tam somona balabala moko 30 églises. 50 églises. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que nzamba sundoli mboka oyo? Mboko comme la lisuma. Et comme la botutu. Et comme la libabe, Tony Bobby, n'a pas comprendre te. Mais bandeko, nzamba sundoli mboka oyo te. Batunde ba sundoli nzambe. Nzamba iko sundoli jamais Congo.
parce que Congo ezali pays moko prophétique bato nde baboyi nzambe bato nde basundoli nzambe bandeko botangaka bible malamu oyebi nzambe soki alingi peuple wana mingi chaque fois peuple wana batikaka kombo ya Yesu mpona kosala banzambe mosusu bazalaka livre na bamabe même ata Israël ezalaki so batiki nzambe bakomi kosambela banzambe mosusu banguna na bango bazali kodomine Israël bakomi kokoma meme ata baumbu ya bamboka mikeme kola peuple mikeme kola bamandia bafilistia bazali kodomine bango soki bazongeli nzambe kati na solo omona bao bakomi susu kodomine bamboka wana tala lelo bandeko balingami ekolo bulokola Rwanda mboka lokola Rwanda ezaka muke lokola komi na Barumbu donc soti komi na Barumbu eleki mimi Rwanda na munene me bandeko ezo domine Congo est-ce que bato yo tozali ba Congolais tozo sosola te que y a quelque chose qui ne va pas eza leloko moko ezo simba te mais ngana samno bandeko balingami eloko ezo simba te po ete mboka oye dondwa po ete mboka oye kende liboso po ete to dominer bamboka mususu o eza mena même ata na niveau na biso te toza kozanga véritable bunzambe kati na biso bakongole mingi baza ba hypocrite munu so asambelaka mais so otali bizaleli na ye ezotalisa ke bato basambelaka te si bandeko mboka na biso oyo mokonzi mboka il paraît adedaki mboka na maboko nzambe esalama na nute o apesa mboka na maboko nzambe po me poni mboka ngo bapesa na maboko nzambe ezokelenga liboso te est-ce que tango bakabaki mboka oyo na maboko nzambe bapesa ngo na maboko nzambe ya bomoi to na maboko nzambe oyo ya kufa bandeko soki bapesaki mboka na maboko nzambe pe na bomoi ya nkolo Yesu ndele mboko tozodondwa jamais mutu moko andimela nzambe ayoka soni omonaki David tanga kobundisa Goliath akobundisa Goliath bakamatiki bateni oyo bango batamukili balatisi David mais David tanga mei kopusana amoneke biloko ebongaki na ye te alongolaki bateni wana atekelaki kaka na kombo ya nzambe na bomoi Dieu d'Israël Yawe na bibele apuseli pembe na Goliath alobi na ye yo oyeli nga na bambeli oyeli nga na baflèche oyeli nga so na banini mais moi je suis venu devant toi au nom de l'Éternel Dieu des armées bandeko soki mboka ekabemi mpena solo na maboko ya nzambe mboka nde korenie parce que nzambe eshuwaka te naza kodute ke mboka oyo nzambe oyo nzambe oyo badediaki ye mboka oyo eza nzambe ya solo so tosambelaka te ezaki nzambe mosusu epi nakoseka bakonzi yango bakonzi oyo babiki badedie mboka epai ya nzambe eske bango mo baza na nzambe yango ya solo mpo bakonzi nyonso wana baza baframason nazobangolo bango te bakonzi na biso nyonso ozomona oyo bango nyonso baza bato basense occulte baza bato baframason nga namona yango na portable na ngai bakonza mboka na kati ya franc-maçonnerie mais bible elobi ke nul ne peut servir deux maîtres okosala nzambe na mamo te yo moko osala nzambe yo moko osala mamo ezalaka te ozomona bandeko nzambe biso tosambelaka za nzambe azuwa okomélange ye na binzambi te okomélange ye na bademo te mais bakonzi na biso presque nyonso na bina majorité baza bato ya misala mabi yango monaka bazalaka na beta dami te souffrance ya peuple elobela bango eloko te konyoka ma peuple elobela bango eloko te liwa ya peuple elobela bango eloko te parce que bazalaka na beta dami te na lobango mbala mingi bandeko balingami oyebi soki olingi ozwa bokonzi ya mokili oyo yeba ke molimo ne kotekama epai ya Satan nazoso likambo ya solo soki bandeko balingami olingi ozwa bokonzi ya mokili oyo orenie odondwaka okoma célèbre yebaki okoteka molimo na yo epai ya Satan bandeko yesu nga na ndimela nkolo na nga le véritable Dieu bana mpe bakomisa bokonzi ya mokili oyo te azali komisa biso abike bokonzi na ngai eza na kati ya mokili oyo te
mokonzi na ye ezala kati ya mokili oyo te omoni te bayiki kokanga ye Pierre akati mutu litoi oyebi mpo na ngai Pierre asalaki mabe te mpo na kodefendre nkolo na ye mpo alakisaka alingaka Yesu akati mutu litoi me tala Yesu azwi litoi wana azongisi abi Petelo bokonzi na ngai eza na mokili oyo te mpe bitumba na ngai eza bitumba nzoto te eza bitumba molimo bien aimé dans le Seigneur na répété yango soki olingi bokonza mokili okoteka molimo na yo epai ya Satan parce que mukolo mokili oyo muto asimbi bokonzi ya mokili oyo eza Satan yango moni Bible ezoloba ke le roi de ce siècle aveugle bato mingi miso mpo bamona nkembo ya Yahweh te na kati ya bomoi na bango. Le roi de ce monde c'est qui? C'est le diable. Et ça Satan. Ce qu'on a dans 1 Jean 2,15. Je dis bien, n'a pas ce chapitre verset. 1 Jean 2,15. Bible lobby, bolinga mukilo yo te. Na biloko ezala makina mukili oyo. Na makambo ezala mukili oyo. Po soki mutalingi mukili oyo, akomi directement ennemi ya Nzambe. 1 Jean 2,15. Bible lobi ke biloko nyonso tozomona mukili oyo convoitise ya nzoto ya misu ya komona ya koloba bizali nyonso tozomona mukili oyo eyute pa tata te eyute pa ya Satan. Bien aimé dans le Seigneur, mboka ne somaka bezo tambola te parce que totiki Yesu, to abandonné Jésus, to boyi nzambe ya solo na kosenga na bakonzi na biso koba na présent Fachi bandi mela Yesu asi akati na solo ezate ke bozolo na batoke biso to sambelaka soko ke l'église évangélique mbala moko oza 100 jours na flamation eza malamu te ngala ndima te ke bakonzo basambelaka lolenge ba se comportaka na ndima te ke baza ba chrétien parce que muto akomi kati na kolo akomi kelamu ya sika makambo akaleleki akomi na makambo ya sika kati na ye muto asala makambo ya sika azalaka na ba fruit de l'esprit kati na bombo na ye metala ba kontra biso omona muto moko azoyiba ye moko azoyiba 45 millions mais entre temps azala ba mapangu azala mituka azala basi azala bana na poto azala tout mais azoyiba ba 150 millions yoko ba muto na za chrétien o ba muto na sambelaka muto aza d'état d'âme te azala mababa tout bandeko rien ne marche dans mboka oyo parce que Yesu alingi biso mingi mais biso tolingi yete bandeko tozongela Nzambe oyo solo Nzambe oyo ya bomoi Nzambe oyo abatelaka ndenge komami na mukanda ya si je me trompe pas na livre ya Psaume soki nkolo akobatela mboka te mutu akobatela pamba soki nkolo akotonga ndaku te mutu akotonga pamba mukili oyo ezalaka ya Nzambe oyo kozala ministre oyo kozala président un jour okoleka mais Yesu nazoloba na yo il est le même hier aujourd'hui et éternellement Nzambe asala mukili nyonso oyo tovandi ye nde nkolo na yango tozonga na maboko na ye to dédié mboka na biso na vrai Jésus-Christ oyo aza le prince de la paix bomona kimia ekota na Congo mais soki tokozala lokolo moko epai ya Nzambe mais makolo mibale epai ya Satana bandeko toza komikosa biso moko mboka na biso ebanda toujours kosenfonce botala bandeko pomona ke mboka eza na problème mbula ete kobeta eboyi batu combien na Kisasa awa bafamille ebele ekufi mbula mosusu eti kobeta na province moko songolo kuna kote ya este kuna plus de 5000 disparus et 500 bateaux bakufi 500 morts bandeko tilo bazo ko bimisa babi bembe boso mona teke mboka na biso il y a quelque chose qui ne va pas à part ça qui coule comme paille bato baso na motema bomotote mutako kato licheta longolo loboko likola portable oyo peut-être que ça super cher te awa so sera $50 au portable mais mutako tobolo likolo ya portable na yo moko sombaki ya tata enkate
ma phénomène kuluna oyo bani eza ba malédiction na mboka bano biso to boti bako ba rebelle bako ko bomba biso batata bako ko zokisa biso respect pas ba parents eza lisusu te or bible lobi ke mwana tosa baboti na yo poza na bo molai na mukili poza lipamboli mais soki bano oyo bazoto sa subiso te bana na biso boko bako ko bomba bako ko zokisa bako même ko violer ba mama na bango mais malédiction contre la mboka. C'est la malédiction dans le pays. Bandeko. Yo comme ça nga pasteur, oso ba malédiction dans le pays, mais biso to sambe la église ezebele. Bandeko, plupart des églises fungoma na mboka na biso. Eza église na Nzambe te. Eza église ya Nzambe te, église na Nzambe za muke. Pe église na Nzambe ya solo, bato ba sepelaka na ngo te. Basali ya Nzambe ya solo, net ba papa ebulu. Pasteur ebulu bato asepelaka na bango te ozomona badega basanza bazosala kala mingi tolokotala basali ya Nzambe bien aimé tozongela Nzambe ya solo Nzambe yango kombo na ye Jésus-Christ de Nazareth azalaki 100% homme 100% Dieu ye aza na bon moi tile oyo soki tobeleli ye nde akokangola mboka yende mutakosala makama minene bandeko oyebi mame ata basoda na biso po balonga na bitumba esengeli ngolu ya Nzambe ezipa bango mutakosa yo te bokozala ba arme mais soki Nzambe akotia loboko te ekozala pamba bandeko ezali impossible mboka lokola Rwanda enyokolaka biso mboka lokola Rwanda ngai passer Vincent nabona ngo ezali impossible ezali lokola nzinzi Tongungi, azonyoko la nzoko. Et c'est pratiquement impossible, bien aimé. Mais ça là pour la nini parce que nous avons abandonné le Seigneur. Totiki Nzambe. Toti ko sambe la kati na solo. To kote na banzela mususu. Le lo bande ko bakamezo ko salama te ko salama. Banganga ba ko mi ko le kana TV. Nganga leki na TV a PCP adresse a PCP na combo na ye a PCP na numéro de téléphone. On a un portefeuille magique. On a une chance. Si moi, ça qui m'a eu, na kozongi sa ye. Si on a un mobile na yo. Mais ma kamo kana mboka mse zalakate. Ba zalaka me bazai ko batama. Le lobo comme ko ma polele. Pona nini to tiki Nzambe ya solo. Bien aimé. Nakasi première partie. Et suki wana. Soki omoni suyo. Bongola motema. Zongela Nzambe kad na solo. Bien aimé mboka na biso. Rien ne marche. Na ebite, pour moni ba konzabo na biso, balinga ba kumisa bango. Même ata président na biso, ta bozo emele Fati be béton, Fati be béton. Nete soki ayeba makambo ezoleka. Soki atambola ka mona makambo ezoleka. Bande ko pasi eleki na mboka na biso. Nzale komi makasi na mboka oyo. Insécurité kolobate. Souffrance kolobate boki baso boma batu côté ya menkao et comme tu na maluku baso kata batu makingo baso pasra batu mabumu baso benga groupe angonini ya basase wana o groupe mobondo baso ko bondoliser batu baso violer basi na bare mike baso boma bango lelo na mboka na biso batu baza sans cœur musisa ya mawa satan na kati yango na bomo ya batu. Bien aimé, Moutakopesa Kime Namboka Nabiso, c'est Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. To simbaye, to invoqué. Alobina Bible, na Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Bamakamuyo yebate, oyo monate. Muto yonza bako sala bamakamuyo to yebite, oto monate, makamuyo ko kamu sabatu, ezaka kanzambe. Nakasi première partie na sukisi. Deuxième partie, la côté partie à pasteur. Ngai beaucoup trop bon pasteur. Nga na bongo le motema ça fait longtemps. Na bongo le motema en 1982. Nazali un vieux routier na musala oyo. Tanga na bongo la ki motema ba pasteur ba jeune. Le longo pesanga a juni. Tanga na 82 ko pesanga a juni. Na bongo motema zali na mineur. Mais Dieu m'a appelé. Le premier jour, on a benga kingai. Et c'est le premier jour qui va Nzambe.
abisanga pela Vincent musala zo sala waneza ngote tala na tinu no mukili po sala nga makambo songolo kende ko te abato sango malamu kengana zalaka na bomoi bandi mela kombo na ngapo ete babika na ko bongo la motema na butu ngo na lali ezaki pour la première fois na lala na Erwana na lala ki di na ba 17h so 18h comme ça batozo kama 17h la côté lali parce que nazala qui transformé à une autre personne muta côté kat akomika na Yesu il faut vivre na Yesu changer et l'obele ko changer et tel ko changer makambo sala ke ko bongwana et vandeli et ko changer ata te yote mais sa façon d'être et ko funda ke mutoyo asambelaka mais ya lelo yo au moment où tu as asambelaka et pas pasteur tel na zamondimi tel mais tala bizaleli na ye oko regretter lelo basambeli ba ko même mutema mabe comme même ko le kabato asambelaka te c'est grave bozomo na ba poisson de l'église ba poison côté de l'église est-ce que muto andimile soit ko a rotela boninga ne poison ngabanda na botama nebi te poison so zalaka nini so zalaka matiti so zalaka makasa so zalaka maye so zalaka poussière na tsala ko mona te pe na tsala ko vivre en côté mais tala batozo mabato na balona ba poison ne l'église lelo ko wela de komi toza l'église pour na quoi na biso na commune Kinshasa soko commune na commune Kinshasa la veni du marché na quoi ya Congolo et tana puis face à face na Saint-Pierre oh ya paroisse l'état to kanga église pour na nini en plein culte bitumba ya ko sakanate tiba soda ba beti ba masasi ba kanga église wana est-ce que église ya nkolo bato baki ko wela na bongo bato iko bunda biso bitumba na biso eza bitumba molimo mais ça bitumba nzoto te lelo ko ina na mena biso ba pasteur ba yoka na kate ba pasteur to ko be kiri ba pasteur ba contre ba flamaso ba pasteur ba contre na ba parti politique. Est-ce que Jésus a bengi biso mission sur zali contre ba parti politique to mission sur zali to za l'église to la sabato l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein bien-aimé? Bien-aimé ça passe. Et ça passe. Non, tu vois que le pasteur Mokoto ça sa parti politique. Pasteur. Au sexy comme makasi. Et autres c'est comme ça païen. Bongo limote mate. Po benga ma pour la misala nzambe te. Kaka pasteur wana azaki na abaneki makama imana apanzi batukuna na imana aka ko sala renaissance nakasi boyebiye pasteur tiki makama nzambe akoti na makama bale renaissance ngai na mona bato sala kisi pour renaissance gagner nga bazo sala kisi pour la renaissance et gagner mais quand l'équipe anani pasteur est-ce que nzamba tine biso to sala l'équipe pour to jal sabato pas comme ba yekola Yesu bien aimé ozomona jara ba pasteur wana ba ye pour ko bungi sabatu nzela bazo jimbi sabatu ndenge ma pasteur alobi bazo bungi sabatu nzela bolanda batu wana te Jésus alobi na Matthieu 24 mingi bakwa na kombo na ngai bakote apeke nga na za Kriste mais bako bungi sabato mingi nzela bokoyeba bango na misala te me na bizaleli na bango botanga Bible bien na misala bakote ape Jésus bako fonga pe l'église bato bana ko ya mais bokoyeba bango na bizaleli na bango boza na bizaleli na basala ya nzambe te baza na attitude ba chrétien te omona lobi akomi passer akomi mukolo équipe lobi kuna ndeto zola baboye passer a terminer liboso église azola na sali parti politique ngai moko nde na komi autorité morale ya parti politique wana pe bino nyonso bato église na ngai bokota la parti politique wana ndeko bima na église wana pe ne biso kota la parti politique wana te c'est diabolique c'est satanique église to rapoto yo kanzambe pour l'exception nzambe mais l'exception ba parti politique te bon bima na église wana et église nzambe te bien aimé nazo conseiller yo
molimo mutu eza cher basombaka mutuka basombaka bilamba okosomba ndaku okosomba avion mais ame ya mutu basombaka yango te magasin moko esombaka ame ya mutu ezali te eza na un être suprême moto moko motuya akufaki mpona korécupere ame na yo mpona kobikisa ame na yo sikoyo mutu lokola yo akobungisa yo mpo ndima keba eloko eboma bakongole bazalaka bafanakwiti kifanatisme yo lokola aza ndeko nanga muluba nga fona puyeye lokola aza ndeko nanga mukongo nga fona puyeye lokola aza ndeko nanga nani muswahili te bandeko kati na nkolo toasu baluba te toasu baswahili te toasu bamongo te toasu batetela te tokomi bana na nzambe na nzela makila ya motuya ya mwana mpate oyo asopaki yango na ekulusu. Nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous passez à Téléma, ngana seli parti politique. Naza autorité morale la parti politique wana bilobo kota yopo koti. Il faut ça mtozangi mayele. Ngana yela yi parti politique to na yela ki Yesu. Na sila mona pasteur a une église na ye azakoloba kabila mutu malamu ngo mwana oyo kabila bubetele maboko église moma pia tokobetela Jésus maboko tokobetela kabila bandeko ngana église onga na kambaka boko to la même ata mama pasteur même ngai so na ngina teya bato babetaka maboko te boto la mama sala sabino bato beta maboko te parce que bobete la nani ngana za simple mutu lokola bango mais na zui grâce à kokamba bango nanga ina bango faut respecter Jésus-Christ maboko so ezali pour la kobete la ye bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel so ba komi kobete la maboko na zui place encore est-ce que vous comprenez par na zolo on ba me passo za dur te na za dur te na maintenant na so makamazali na bible. Oui, mais Jean-Baptiste a montré Jésus. A bien des digne. C'est lui. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est quand il y a un limois, yabima. C'est très important, madame Nazangoloba. Bon, là, ba pasteur, ouanate, ba continue, ba kisi, ba continue, ba ramuyama, be, tout ça, banini. On va passer à Zeb Sabina Bike, ngana butuna bimaka. Nasala ba vache astral. Azandoki. Oyoki? Azandoki. Yo moni même ataba miracle ma be. Ya lukuta et contre l'église. Ba mateya ya satana et contre la carte église. Mutazo temno azotemno tamsusu nini anuka. Anuka zali, anuka za satan, anuka eza molimo mabe. Bandeko. To kendara na l'église pour na Jésus. Somni pasteur a dérapé. Bima l'église wana. Molimo ne za cher. Et son maman qui n'a pas kila les passer à moi n'en pâté. Comment yon dimi mutroko la yo à côté on a l'ifel. Yam ta koufé la yoté. C'est dangereux bien aimé. C'est dangereux. Non que n'a suka ya analyse na ngalelo. Boko la partie politique wana te pe boyo ka yete. Kaka yam tabeke bubete la kabila maboko azamu to malamu. Kaka ye lo bani ko lobake kabila za mtu mabe bage na kubuka kinga kati ozo na tete mtu asana nzambe te kaka munoko moko wana ekomisaka kabila kaka munoko lelo oyo échanger soko moni mwana musali ya nzambe akomuta miloko mibale deux langages différents aza musali ya nzambe te Bible dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Wana mutu asala molimo ya nzambe so mo mutu asala molimo ya nzambe boye loko wana yeba ka boye yango na tina soki pa ndimi yango andimi yango na tina ako changeaka ba langage te. Jésus liboso Pilate atuni yo za mukonza ba Yuda obi pona ko banga soko ba kenga ite Yesu liboso Pilate atuni za mukonza ba Yuda Yesu pona ko banga ake ko lobake te na za mukonza ba Yuda te mais so banga ite abi so lobi yango Pilate abi nini abi yo ndo lobi yango na mukonza ba Yuda te. Loba amen. Alors, mutu sa mutu na nzambe a changera ba langage pa pamba te.
Oui, la chose est oui. Non, la chose est non. Parce que même Malobanaye, et peut même Nangouya Moli Momosanto. Bible c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ça. Tikanzamba Pambolabino, Basse Ngonga. Ah, Naoki, Mosali Yanzambe, Papa Moenge Boula, Betty Kalo, Bokona, moi c'est Naye, Nzamba Pambolabino, Tokom Nasuka, Bateau Balane Mission Nabiso, et Zaki Bongo, votre humble serviteur, le pasteur Vincent Makela Meshak, André qui a chaîne Abino, Selver TV, Oye Memelabino Makamkaka Yankolo, pour être édifié Bino, pour nous autres Sabatunanzela. Ceux qui sont mis en noté, nous avons été Mikolozakoya. Nous avons merci à la caméraman Abisso, et puis à réalisateur, Josué Luanda Brom, Yenem ta remonté mission, et puis nous avons na chaîne pour être bon bandako. Merci Miguel à chérie Nangaï, maman Bénédicte Chipatoka. Est-ce que mon thème a passé c'est là là? Nzambe Aleka Nakopambola ye. Apambola pe libota Nangaï Mobimba, pe apambola ba boss wa ndibi sur la commune espacia, Nzamba apambola bino. Tokomi na suka. Ciel ouvert, lève-moi nique mon Nzambe mon nani. Loboko na tata et c'est moi mi Nicolas balinga mina ye.